nanga motema te ya kalelo moninga nanga ye. Shalom, hello. Tolingi bino na bolingo na Yesu. Tolingi bino po ete tokabula na bino oyo tozali na yango. Bande kubolanda malamu. Toyoka na bien po nazanga mote na sima nanga ngai lokwa Yohane Mobatisi. Mais na sima nanga eza na bilombe. Bande kopona ni bilombe. Tozoki na les 30 mokolo tozwi lipandasi na biso. Mokolo ya bosomi. Mais mokolo wana eza mokolo yo pe biso to bengi ba mama nyonso ya ngomba ya Kinshasa. Ozala mama bipupola, mama directeur, mama directrice, mama songolo, mama ya lolenge nyonso, mama kobanda na bébé, kobanda na bolenge. So na bi bébé bolenge. Moninga nanga yo. Je viens, j'ai besoin de vous. J'ai besoin de vous le 30 juin dans l'enceinte de l'église KDC Kigoma à partir de 13h, mais nous recevons déjà vers midi. Et l'église est située au coin des avenues du Marais et Kigoma dans la commune de Kinshasa. Biso tozaba jeune ya Kigoma, ba mama Riti ya Kigoma, tolika to invité bino na molulu ezali le 30 juin. Le 30 juin au tolobela l'impactation de Naomi Arit. Nalika na invité yo jeune yo déjà comme désespéré, jeune sobota, ozama kamebele na vie okuta nango, biso ba mama Riti tolingi to invité yo yaka oya ko partager na but ozama kamba bio to ko partager elongo. Jambo Kinshasa, tunemitisha mwe vyote kumakutanizo tukunayo ya banamuke bote, ba maman, ba jeune fille, tunemitisha mukuye le 30 juin. Tutakutanisha na shebote fasi moya. Kukanisa zetu ni avenue Kigoma 88, commune ya Kinshasa. Karibu kwetu. Jeunes filles adolescentes, nous vous invitons à prendre part à cette grande activité qu'organise l'église KDC Kigoma, ayant comme thème l'impactation de Naomi sur Ruth. Nous invitons les jeunes filles à venir entendre le conseil de nos mères et qui va nous aider à grandir et à être de bonnes femmes demain. Sabeno ba mama nyonso baya ikela awa nenguma ya bwala Kinshasa. Muke pesa beno mbote et puis muke na kubinga beno. Kwa kuke église na beto na Kigoma 88 na jourina kilumbuina il y a le 30 juin beto ke binga. Oza ba déception belé yo mutu makambo lekeli yo na vie na yo na foyer na yo le 30 juin oza la bienvenue oya koyoka maloba na nzambe o nzambe ateli ba mama na biso elongo na biso bilenge pe tokozala. Hello everybody. These are my fellow sisters and mothers, and I would like to invite each one of you to participate the 30th of June here at our church. It's going to be based on the impact of Naomi on Ruth, and I would like to invite each one of you to participate, and I'm really sure that you're not going to be deceived. Thank you very much. Sœur de Kinshasa, maman, tobengisi bino pona le 30 juin oyo. Tozana li solo entre ba maman na ba jeune sœur. Eza li solo na lobi bien. Yango biso pe journée ya vendredi oza le 30 juin. Tozo benga ba jeune nyonso ya ville ya Kinshasa ko bosanga te vendredi 13h ti 15h to banda minu na biso. Tozo benga ba jeune nyonso boya tosangana elongona basali na nzambe ba mama na biso o nzambe apesi biso toza lokwa na mama évangéliste Buloba toza na mama pasteur Suzy Salazaku toza na ba mama ebele ko benga bino ba mama ya Kinshasa toyelelo tokabola oyo biso tozwi elongo na bino. Venez, 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 venez le maman to bengi bino boya ko participer na journée monene we pesa melibiso le 30 juin 2023 na ngonga ya 13h
Venez nombreux, nous vous invitons toutes les mamans de Kinshasa. Peu importe maman oyozali, au tekaka, au sombaka, au bokolaka, au salaka, quoi que ce soit, tout bengi binoboya, tout partager impartation de Naomi Sirit. Tout le monde qui na Bible Naomi azwaki ton yaku kabola. Oya yebaki na elenge Naomi Rit plutôt yango esalaki lobi Rit akutana na Boaz wazalaki mobali ya vinaye. Ndeko mwasi sika yozwami uboti okutani na shock na vie to bengi oyaka yakolanda matea yaka kozwa oyebongi pona yo lobi okozala mama munene okozala Rit munene pe okotémoigner okokuta na Boaz ya vinayo. Que Dieu vous bénisse toutes. Yakalelo koboya te. Yaya koboya te.